nga naza soda ya orchestre wenge musique à maison mère, je le resterai. On comprend, naza soda ya orchestre on a kotikala koza toujours soda ya orchestre on a orchestre wenge musique à maison mère. Et banzembo wana déjà soko pekisi bat bayemba ngo siko toyemba banzembo anani toyemba banzembo mususu et simbate. Vous comprenez? Net nga na part na nga déjà na beta na ba concert na salle effort na film sa répertoire na pona ko beta banzembo na ngai mais déjà na za fanatique déjà nzembo lokola mokili monde ya surprise mama ngai na ebakite o baninga na komisa na za def fanatique nzembo bongo de temps opekisi to yema banzembo de soko pekisi lo lemo na ngai linga nzembo na consolanga eza nzembo ya Congo. Vous comprenez? À part ko za nzembo ya président Weranson et nzembo musique ya Congo. Vous ont pas to bando yemba banzembo ba mewe. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros. Et bien voilà, c'est l'émission News de Kin qui commence déjà. Avec moi, Betty Massengou, votre présentatrice préférée. Déjà, je suis là pour vous présenter cette émission avec beaucoup de joie. Et déjà, en tout cas, comme vous le savez, News de Kin, c'est une émission qui vous donne des informations concernant la musique congolaise, le théâtre congolais. Et News de Kin reçoit aussi pour vous les artistes musiciens et les artistes comédiens. Et déjà aujourd'hui en tout cas, merci d'abord à Christian Bouyi qui est derrière la caméra. Merci pour les images. Merci aussi à Papa Dave Moubama. Merci également à celui qu'on appelle Timothée Piana Serge Kitokos. Merci infiniment à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindou depuis les États-Unis. En tout cas, merci en tout cas papa pour cette émission dans laquelle je suis vraiment reconnaissante envers vous parce que News de Kino monde entier mobima baondi mango quoi babi o robo ya ngwazate quoi o robo ya ngwazate. Et déjà aujourd'hui en tout cas chers internautes, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Robinho Mundibu, donc l'homme de tout est bien. Tout est bien en tout cas. Issa Loi depuis Belgique. Balobi, identité d'amour, Issa Loi depuis Belgique. Donc moi, son ami, soit fier quoi. Juvenile Souama, Nakata Paris. En tout cas, bah, gros bisous à vous. Et salutations à maman Emiline Zemba, maman Likelemba, maman Emiline Zemba, Oyanga, depuis Londres quoi. Voilà, en tout cas. Déjà, toza na biso awa karaba na poto nde bolingaka bomona kasusu ba Kinshasa ngondenge koma toza awa na Lemba bomoni simala ngai kuna eza monument quoi. Donc sous région bomona koto eza ngo Fikine koto soboke bo Lemba terminus Lemba super terminus. Donc émission est bête marara boy donc babi libanda quoi pour na plaisir ya maman Emiline Zemba depuis Londres à mon alisusu ba kina ondenge koma quoi ba Issa Loi na Belgique ba Juvenile Souama na Paris. En tout cas voilà, déjà Torosala appel na Robinho, il va faire son entrée parce que toza biso libanda quoi. Donc News de Kin lelo e bête malango libanda. Voilà, Robinho Mundibu déjà on a préparé album na tout est bien, ba clip promotionnel les a déjà. Voilà, Christian Bouyi, Robinho Mundibu à côté na epona émission to poser ba question pour balobi ba news de tambola moi belé concernant Robinho Mundibu. Voilà, mais avant tout, je vais vous proposer la chanson Mbosi. Hein, voilà, et ça générique et album tout est bien de l'artiste musicien bourré de talents Robinho Mundibu. Suivant et on se retrouve juste après avec notre invité.
Robinho Mundibu, l'homme de tout est bien. Bonjour, bonne santé. Tout est bien, car en dénigre le dit que je suis l'homme de tout est bien, tout est bien. En tout cas, merci beaucoup. Ton CP Makas Koyamba on émission na biso news de kin encore. Lelo ba fan ba Hollanda yo partout dans le monde entier. Nde na lobika to ala biso ara libanda boy bo na kuna na sima échangeur. Fiki nyango yo boy koto lemba super ba esprit de vie bo na ba na poto balingaka nde boy ba isa lwa na Belgique. Ba mama Emilie Nzemba mama Likelema na Londres. Ba Juventus lu so na Paris balingaka boy. Bazolanda yo avant to kota d'abord na kati ya belle émission na biso oyebisi ba fan na yo nini. Non, Robinho Mundibu yeyo, donc Robinho Mundibu avant, Robinho Mundibu le présent, donc le présent c'est actualité zani nezali, évolution nangai moko tant qu'artiste, évolution et album on a promis que bango nazo sala tout est bien. Oyo dans pas longtemps et vous sur le bac donc évolution nango yango wana générique kitoko na sali mbonzi évolution nango yango na moi extrait ya nzembo na bino obolingaka mingi ba fanatique ya bonne musique ba fanatique na ngai extrait ya nzembo compliqué yango na dia na flasher déjà pour bomona kaka ndenge nini Robinho. Mais félicitations hein, pour ba clip c'est bon mais est-ce que évolution ezali depuis le maison mère si lelo Robinho Mundibu président et orchestre nae est-ce que évolution ezali? Ouais, évolution ezali ton azali na maison mais bozali na bolingo eza poison mortel on s'en vend ton na longwe bozuba lubilu asombi mutuka po bayeba yaye on s'en vend tangu na ponisco osala choix ya kosala album lelo ya mwana mbonzi déjà mama wana no Nicolonda la kisa monene na yo to mona monene ndengo tonda. Mais pourquoi choix ya démon d'ambiance Avatar on appelle ça gros bisous place Azali? Pourquoi rara choix ya animateur wana po yé pas longa ki na maison mère yango lobi bo beta moi dio bien ndengeni? Ouais, ça c'est un ami, démon d'ambiance c'est un ami, n'appréciera vraiment musala nae et namona yé pas longwe. Alongwe a commis patron à sala pe groupe na sala orchestre na PCP mbote kotaza démon d'ambiance na famille na mobimba ou balingaka et na CP la vraiment na musala na c'est un ami avant wenge déjà tous ba camarades donc écoute amitié na biso eko continuer na orchestre wenge musique à maison mais ça li pe que to longwe ba période moko banzela moko ngai na za animateur te et tant on a préparé générique on a raisonné na zwaka master na ngai. Voilà pour na linga musala na bike non na sali choix mabete. En tout cas merci beaucoup. Nena otolo ba que générique wana mbozi donc ezaki mbonzi c'est ça non? Ezaki pour le plaisir il y a Issa Loi depuis Belgique. Juventus Souama depuis Paris, maman Emilie Nzemba na kati à Londres, maman Likelema en tout cas, c'est aussi pour votre plaisir. Tozana Robinho Mundibu, album nae Kalate Sobima, tout est bien. Ba clip promotionnel de Jesali, Kalaming te proposé bino compliqué. Mais Robinho Mundibu, ba lobi ba album c'est belé. Yo so banga to boa album na yo pe est-ce que Rosimba? Et aussi l'album en beleza album à banane de la forêt Kalateawa ingete zobima papa chéri Jibem piana balle de match zobima Kofi Olomide père zobimisa 13e apôtre ba faire gola ba fali poupa mukentonga pe azobimisa pas album ba zobanga te Robinho Mundibu. Merci déjà na tuna ki question bon poser la question piège donc bato wana nyonso tangi baza ba grand musicien ya mboka au Congo bazobimisa na kati ya kobimisa na yo tangi bango mpo baza likolo na ngati ba ancien ba master na yo pe obosala bango ba génération moko wana eza soki na beti master kobima normal mais soki na beti moi vieux ekobakiselanga cote otangi bango mpo ba ancien ba mikolo basala msala na bango bien et na kati ya kobimisa nde bango bazobimisa Céline Dion mpe baobimisa on se comprend Bastromaye pe bazobimisa
ba Davido pe bazo bimisa ba Arkeli pe bazo bimisa donc parler na ngina lobanine na mokili oyo soko osala makambo kotalaka te po mutu kingani osala po mutu kingani osala donc musique tobetaka eza musique ya monde pe eza niveau par niveau on comprend donc ngana ko beta na osala succès na niveau na ngai na osala succès na obanga bango te na obanga mutu te déjà avoir la personne défaut donc eza qualité otenga na développer kati na nga ko ngana banga raté je suis sûr de moi je suis sûr de ce que j'ai en moi et je suis sûr que nazana importance mingi na mokili oyo je suis né pour réussir et pour ajouter de la valeur dans ce monde il y a assez de la place pour tout le monde dans ce monde donc ngai na et surtout toi na mboka ni to sa musique en ton pays ni Congo eza on dirait États-Unis on comprend ba misu baza ba organiser na kin misu be bazali ba organiser na bandundu musique fo ya Congo fo panzana musique fo tika la teke non etika la kana na ba coin moko boto na angle moko boté biso moni to za ba jeune to ye mpepa sika donc place na biso pezali moni ke lelo émission non kitoko boye na chaîne munene bo Congo promo eza deuxième fois to ça l'émission mais tant sous avant oyaka ko filmer ngate donc oyaka ko filmer parce que actualité za oyoko luka robino mundibu to beta masolo évolution makambozo kendeni donc l'axi que non tout est bien ça bien évolution ça bien il y a assez de la place pour tout le monde dans ce monde et nga robino mundibu place nanga pezali place nanga ya ko renier zali nazo banga mutute na miyebi na yebi ke no ba grand bazali bazo beta ba sa album na bango ba na expérience ba na makambo ba sala mais nga petit sikoyo Beti Masengu nazo prouver car de quoi je suis capable na longo na okasa onge musique à maison mais ça chanson vantard sikoyo na sali mbonzi générique wana ebi ke ko beta générique à 4 minutes 30 secondes et ça passe hein on s'en prend pour na Congo que j'ai toto na tala ba cri et belesco pose ba cri wana nyonso osangisa ngo ebima esimba ebeta pe bien ouais esimba ça peut cadrer ça m'a passé et ngai na ozo ba félicitations na ozo ba coup de fil belé ba lokola ba Givenchy ozo comprendre mutu na yo donc ba zo féliciter générique ba lokola ba Issa Loi moi si kitoko na pese mbote ko taza famille Loi mobima pese ba mbote bazo féliciter générique ba Pichu King Boy bazo féliciter générique ba Paulé Bwanga gaz na gaz ba François Poto bazo féliciter générique ba vie na Andi Diate ata tikanga eza problème tozaka vie na ngai na bwaki yo bazo féliciter générique donc l'axika que non évolution ça bien extrait pe nzembo na bango balingaka mingi barozango kala mingi te mais Robinho Mundibu okoti maison nini maison ni okoti yandeni Makambo yo en tout cas ingénieur Rafungino notre boss Marambo babeta news de kin quand on est toyo kala banzelat donc songi yango ko to obimisa on news de kin Robinho Mundibu balobi okoti maison siko na ebité eza maison ni Nalo barango moi je suis l'homme de tout est bien au mon état muto alo ba mambo eza bien d'autre part et là ça moi signe mo boye ke muto yo azana mo monde mo beza monde à part ngana muto charité ngana muto bolingo faire le bien pour vivre le bien on se comprend na sailaka na adopter système oyo baloba okobuka kaka oyo loni donc na sala malamu polobi na buka malamu voilà quoi donc nde nazaka boye sima na ngai muto nazana maison ndenge yo lobi maison na koti na ba expliquer ce que maison on a kota bien sima na ngai aza mokengeli liboso na nga za guide voilà maison na ngai kombo siwe zangi sima mokengeli ngana ebike sima na biso eza changer liboso na biso boye Christian Mbui ndaza na caméra siko yo bisima na yo mokengeli liboso guide nani wana ndengo za boye boya ke Robinho Mundibu pa simine moto te asimine rien ndengo za boye na batelaka yo batela ngai Jésus Christ le Dieu tout puissant hein donc on a likolo batelaka nga si on na ebité Robinho Mundibu wana ka keso fan na mo boye atunaki wana sima na yo kwa batelaka yo oyebito la mukaka tongo tambolo sali makambutu ye mto abatela o ebongo liboso na o po la mukana tongo ozwa pema osala makambutu na apesu yango voilà donc ya on a dit que simananga aza mokengeli
liboso na nga aza lokola guide Robino mundi ba simbi na yete quoi tete nana tina osimba te pona simba gwa ya bagwa donc bato bakina osimba bakisi bakina pas moi père moko komo boye apesa numéro ba faible ba complexé ba sans esprit on se comprend ngana kenda côté nganga ya banganga et na simba côté on a depuis mon enfance ti lelo nazo évoluer toujours na ye et nazana ba souvenir ya malamu pona ye et nazo évoluer bien donc na kutina kututé lukana kota maison mo boye donc nazana maison ya ba maison donc maison bino boko po ba te belé ba sala makambo ba yebi côté ba okendo suka on se comprend na simba na nga bagwa so comme perkité ali na okende église mbangu on se comprend siko côté bino boko sukela nga na za déjà donc boye ba ke côté bino boza côté bolinga bokana qu'un jour so esimbité perkité oya osukelo comme frère en Christ nga naza déjà donc tango comme frère en Christ oya okutanga nazara déjà na naza avantagé mais ndeka ba news etambolaka na ba avantage voilà mais ndeka ba news etambolaka Robino mundi babi makaba ba frère en Christ musique Robino bobetaka hein musique populaire pour ne pas dire que musique il y a satana quoi musique populaire babi makamo ba ki frère à Christ wane simbaka na ngote quoi Satan asala eloko moko te na mokili oyo Satan asala eloko moko te na mokili oyo et Satan n'existe pas. Satan c'est quoi? C'est le mal que nous créons en nous. Voilà Satan, tu vois. Satan c'est la saleté. On se comprend. Et Satan wana esprit wana yo kanza ye muto yo tcha saleté te. Eza batu basuko limitu kwa awa basali salité tikali salité et créer bangungi on se comprend et créer bangungi côté batu nanda ko belsi batu malaria bana bakufi au moins Satan c'est ce que nous créons. Satan est esprit moko boyete wa azali existaka ayaka osa batu mabe. Voilà donc Satan pona nga na mona gezali mabe obiso usala na mokili yango et memara biso na banzela ya robunga et ngai na o na connaissance nga na zana on a ebi que non Satan n'existe pas marmions to sala na mokili ezana gloire ya Nzambe koyembela mwasi kokumisa mwasi ozokumisa nani ekela mukaka ya Nzambe ozo comprendre koyembela bolingo oyo Nzambe apesa biso to lingana lokwa mwasi na mobali to lingana bolingo tata mama mwana na apesa biso love ngo Nzambe kaka ozo comprendre ezaka ndeke no biso bato mokili tozo makamso eza normal to tambusa on a ba logique to transformer to kena on a mo bandenga mabe donc pour moi Satan n'existe pas et musique oyo koyembela Nzambe to koyembela Satan pour moi n'existe pas to sala musala et musique na biso pété aka ozo comprendre et musique na biso consolaka on a yo le bique différence ezate ezala la ngote entre musique chrétienne na musique profane bino so beta aka musique na bien tant muto ayoki banzembo lokola ba utanga ina ya wana mokili nasalaka na motema pembe maboko likolo nakolela nzako mbosunga ngai yo moko sunga nga osoma point tant de ayoki nzembo bon muto banaka place na bando yemba ti côté na kati wana aloba nini eza mate ya pe ya Nzambe eza biblique osoma point donc musique tout biso to betaka au moins tant musuna yemi nzembo na nga mo boye neti vantard et bato belé ba féliciter nga longola bongo ba stress mais bande ko na bino mingi ba obebisa pe musique yango trop de bêtises trop de kotika nzoto mwasi libanda yango pe musu obebisa musique obino bo sala non ebebisi te avant artiste bando sala makamoko boye mona ko mosala ngotro c'est qu'à comprendre que ba fanatique balinga ngo on se comprend donc fande batinda kabino ngana condamné et la majorité ya batu baza balinga musique wana ba o ba boya ngo so tali ba minoritaire et ngai na sala ka effort ya sala musique mo o ezali ke papa na ngai a otala ngo a genete na okotala ngo ngamoko na mwana ngai na palette na bana to fan to otala ngo to za genete quoi o bat basala ka etali ngai te et na remarka ke so basala ngo to condamner pe bango te parce que la majorité bat balinga na bango musique wana au moins nazo critiquer ngo metango bache concert à musique wana accueilli donc voilà quoi musique eza art mo eza moi musique eza sans frontières koto ko boya me côté mo boju musubo mutu mo bolinga makasi omona linga ngo okomi ko sala effort ya koluka ko yekola yango pe polinga olinga ye mutu na makasi voilà musique eza moi genre eza moi musique donc yango na linga robeta masolo ya musique mbangu te poke bana ya taper à côté quoi voilà to beta no masolo tout est bien c'est pour quand sur le marché des disques
tout est bien et c'est si livre vraiment tout est bien dans l'obaki que tout est bien saison 1 on travaille tout est bien saison 1 na banomisa album nanga saison par saison donc c'est l'idéologie nanga ko pona lingaki langue wana mo wana magique ya tout est bien et là t'as vraiment battu belé ba yekola koloba tout est bien donc c'est nganga pona zo moi temps et pona zo temps fona mission saison par saison 1 en tout cas c'est style qui des chansons ya sika on bo découvrir na générique wana déjà au bozo savourer mbonzi bon dit ka omoni que tozana prom nga loba na vérité na Congo tozana prom wa producteur tokona bate baproducteur baza te baproducteur baza ata bavie na biso bagrand musicien bagrand artiste ya bamboka oyo baprêtre toyoka bango bakumisa bango bato bamillion bato banini baza mpe d'autre part baproducteur bakobanda produire mpe biso mais ozomonaka eta mosusu volonté to mpe amour wana ya koproduire biso bagene eyo ezala te donc baproducteur baza mais toza mwa difficulté ya bozoteka nde te yango baproducteur bazomonana te ou comment po yo banino sika soki baproducteur bazomonana te na baoyo bazalaki avant yo basaki de baalbum so bazomonana te peut-être mosusu bazoteka te baproducteur bazose retrouve te wana nde nayebi te wana nga nde nayebi te na nga oyo nga nayebi ke na chanson moko ka inventaire nasalaki na produire yango nga moko nasali makambo nga moko basede nango na dupliqué kaka nzembo moko etekamaki vraiment fort et par là na comprendre que eza makambo ezaka ndenge yo kosalela kolingela makambo esali ezala ozompona nga na marchaka na négativité te nga na marchaka toujours na positivité ozompona ntango nasala album na nga nasala ngo na likanisi bapirata yango te nasala ngo na likanisi mpe bato basomba etango nasalaki chanson vantar wana moko natiaki na cd bato basombaki vraiment donc mpona wana na kolobake non eza te baproducteur bamonana te mpona pirate tose mpe mpona nini te piraterie ebanda kala ebanda lelo te ebanda kala loba lelo nde ezwi mwa lire mosusu lelo nde ko mwa makasi me banda kala baproducteur na mboka oyo Congo baza na bango me manque en volonté kotia balar mpona produire bagene nde ekomi mwa kokoso mais du nazobetaki mwa libaku na producteur moko ya bien na otanga komone à la prochaine na baémission mosusu soki tosigne na ye soki tosoleli masolo esili ye nde naozela tosisa makambo mpo ye moto aozwa album na nga soko tout est bien abimisango normalement tout est bien esi esili mais di kaka ndenge nabimisi générique wana mbonzi bato basepeli nango mingi yo ebi kaka tovivaka na musique otina kota nasa clip ya bongo nasibeta na studio minene na kina lokola bandiai bastudio minene lokola oyo eza na 3e rie papa Adolphe Muzitu donc grâce ba mécène ya mboka bato bazala na amour ya soutenir biso ba musicien bamonaki mbonzi epesi susu mwa elengi ke robino ba dédicace robino dédié biso ba nzembo nazwi ba quelques-uns bato balingi ba dédicace na banzembo desali ke non tout est bien evimba sous moi muke quoi donc na va continuer juste moi biloko mike na studio et donc album tout est bien et c'est comme ça a combien de titres normalement linga ezala na 4 titres dans 4 titres chanson vantant de ese bimaki mbonzi na des chansons compliquées extrait na ngwa nezoleka na nzembo mo eza wana na embel femme d'affaires Papa Landu mokonzi ya Kabelo azala na Angola nzembo ya eza na 4 donc net des chansons esika générique na vantant net 4 titres mais siko nde masoyezo ke na sentir que egovimba sous moi muke quoi donc studio zo continuer na promettre te soki robima na décembre ekobima soki pe début 2015 ekobima kaka mais etikali kaka na ba mois donc tout est bien ekobima na po c'est comme de presque fin donc pour na lakisa bino comme de presque fin on ozomona ba extra ba clip le ba compliqué. Voilà. Là, en tout cas, chers internautes, et vos apaisements, hein, parce que Elok a bien où mais la quoi. Balambango bien pas déjà compliqué, écoute, n'en parlons même pas. Vatar coûte et donc n'engalo ba que Nzemboana Vantar, hein, oyo Robin Mundi Boasalaki donc Tolanda qui ont Toyoka qui tord ma case, Mbonzi pe qui tord ma case. Mais là, je vais vous proposer encore l'extrait de la chanson Compliqué, hein, pour vous mettre l'eau dans la bouche. Déjà pour topé Sabino Lengi, il y a album oh tout est bien pour le plaisir de maman Emilie Nzemba, maman Likelemba la kati à Londres, maman Emilie Nzemba oh yanga na kati à Londres, Issa Loualwa oh yanga na kati à Belgique, Jivency Luswama oh yanga na Paris. En tout cas pour votre plaisir, je vous propose l'extrait de la chanson Compliquée de l'artiste musicien bourré de talents Robin Mundibou suivant
celui qu'on appelle Timothée Piana Serge. Merci en tout cas pour cet extrait de la chanson compliquée de l'artiste musicien bourré des talons. Robin Mundibou, Otozana Lelo, na émission News de Kin. En tout cas, voilà, c'était pour le plaisir de Maman Emiline Zemba, Issa Loa Loa, Juvinci Luswama. Et je pense que cette chanson vous a plu. Ah, déjà, nous sommes de retour. Robin Mundibou, na ebite. Yo pour sombi banzembu bien. Ils ont inspiration na yo moko. Une chanson compliquée. Ils ont composition na ngai. Vantage ils ont wimboka oyo tozana artiste et musicien vraiment minini au bazarama donc inspiré par Nzambe grand parolier bazali quoi et donc chanson vantant de notre travail qui on a parolier et ben c'est mon souper zappé quand ba parolier mais à 100% makambu concept y album nanga tout c'est moi-même quoi c'est moi-même Robin Mundibou donc na ba massa nanga lokola ba mobe ba tunanga lokola ba leonganga tout travailler pe ba baxi ba idée. Et voilà quoi, donc ils ont quelques chansons dans Somba qui est l'autre, d'autres chansons c'est ma composition. Parce que inspiration wana, banze makitoro bonnet ba compliqué, banze makitoro le ba vantar oyemba ki wana, ba composition na ba inspiration na yaka ondengeni. Nga za muto yo na sailaka le moi profond. On se comprend. Na yebi que non Dieu vit en moi, ba le baranda kwa nzambe nde motema ya moto. Et omoni mokilo eza ya kotonda mokilo eza ya kotonda bayaya basi basala trop on comprend bayaya bapapa basala ma musique trop et po iya operce mpe nzela na omongo fo oya na mwa genre ya makambo boye makambo wana fo eza euta inspiration fo euta direct et pas ya Nzambe et ngai na yebi ke Nzambe azalaka kati na nga c'est la voix de la conscience qui me parle il suffit ofandaka calme ne fils kata 60 secondes ou 2 heures du temps na rose inspiration nzembo voilà comme moni nga na puisaka na source côté ici la kate côté zara sans borne sans limite donc on a puisaka kuna kwa na zora mingi inspiration kuna et na sangisa na inspiration batu mususu quoi voilà. En tout cas, merci beaucoup, rien à dire, hein, rien à commenter là-dessus. Robin Mundi, voilà, bien inspiration na Eutaralango et pas Nzambe quoi. Donc merci beaucoup. Mais Robin Mundi bou, ndena lo barake ba chanteur na mboka na biso bosa ebele o boyemba rapé bien et surtout ba o génération na yo ba ça vraiment ebele pe ba préparer ba album mais yo moko tango fandaka nani o pensa o pointaka obiki oyo c'est bon oyo te abose nan na mboka na biso Congo déjà na mboka na biso Congo mutu nyonso abimisa mutu na chant déjà faut ndima pour Congo eza moka ba teti bato atembe bato koboya na niveau moko et mutu soka bimisi moi eko et faut ndima donc ndima bango tout ti na ba mapipo e munwe mama on comprend donc na ndima ma mutu tout abimisa mutu na mboka o Congo quoi parce que ko bimisa mutu na art na musique na mboka o Congo oyo ba papa na biso ba madilu ba tika ba grand libulu bakundola ba John Poi on comprend batika ba grand libulu ba père na biso musu ba imba banzembo lokola ba oya ngai lolendo ya kobota mae na yaki na ngai pona bina oro mobalo ya tinga mingai alulaki ngai pona kolata atuna tena nya salaka maso pona zwaka boye ngai livaka to bakundola ba grand madusu na mboka o Congo et soko yé obimisi moi son en tout cas il faut bandima donc na ndima mututu quoi donc voilà donc à l'exception de personne ouais na ndima mututu o ya bimisa mutu ba o nyonso baza oza grand chanteur obimisa mutu te grand chanteur à quartier wande na boya bango na mona bango baza ba sans esprit ba fainéant pour parce que yo zana art ozana don ozana mambo belé otika no ka musicien quartier na bino wana nde na boya bango wana mana ndima bango te donc nga linga bato basala ba effort bato ba aza sérieux on comprend pour bima na musique il faut ça la sérieux pe faut ça la discipline so moni mutu azana art azana mamutu on comprend abima te na musique exploitant ngote c'est la sérieux te likabo nzamba pesi yo yango olela yango saela
et ceux qui yo au salaire de forte ya koluka obima okosela no kakake okose po mingi bakomo kosaka ye musique akisi tibiso to bimate po ezaka gwa po ezaka nini donc ngana ndima bango te na mona bango ba faible o nyonso abima na musala na ye ya mukie na musala na ye ka ndinga sailaka na ndima ka na ndima vraiment mututu. Voilà, en tout cas, Robinho Mundibou, merci. Kabande Tolobi, oza émission vérité, polele. Et ça, l'ango news de kin. Kaba news n'enge tambola rabalo barake. Bino ba artiste musicien, so bo longwe orchestre. Bondi manga ba patron na binote. Boko ma ko finga bango na ebite. Et ça pona ko bacha oka ou comment? Non, bako cha oka na nenga mabete. Bato nyonso ba longa na ba orchestre ba finga ngano to ebindike sukela bango. Yo félicitations au Finga raté, le contraire Koutou. Namona olobela mingi de la forêt, on dit marae vraiment que yo so formation pa nae. Ba masengu na finga 20 toni bandindeni. Na finga na ndeni ne baniku ndeni pona bandana ko finga e. Ozo comprendre, tango sala mouvement na nga na zalaka te, tango kemba ka lala ka banzala na pona orchestre nga na zalaka te, tango sala ba sacrifice na ye pour mouvement ne telema ezala o ezali nga na zalaka te. Na yaka pamba na yaka mwana mawa na yaka lokote azwi ngai andimi kozwa ngai na mboka o Congo ba artiste boni baza ozo comprendre oyo ya azwa te e azwa ngai abimisa ngai lelo pona longwe na zalenga na bando finga ete ezalaka te ozo comprendre mabe to bomba ngo na sima mokongo bolamu to bimisa ngo liboso pona évolution ya mboka ozo comprendre pona évolution ya mokili. Vous comprenez? To linga mabe ezalaka mingi salité to bomba on a simandako. Liboso ezalaka bien to le ba toujours le bien. Na bon souvenir ni oyo garda ya wenge maison mère ya Weranson Igwe de la forêt. Souvenir à malamu ya munene ezali bolingo eza poison mortel. Kosala kabla gete na bolingo ekoki ko bomayo. On comprend? Souvenir à munene ya liboso ya munene. Ya kalwana pe on te bimisa yo et rêver ça yo. Robinho Mundibou, partout dans le monde entier, rien à dire. Souvenir nanga vraiment ya muneno na tika nango na orchestre wenge musique maison mère yango wana kwa koyemba nzembo moko oyo igwa yemba. To pesa raison na ba fan o baloba que vocal wana nde muto sala que Robinho Mundibou alongwa maison mère pour tellement de gens yebana kinayo. Et on sait que yo pour kene na coin na yo ça l'orchestre na yo on ça la paix musala na yo on préparer album na yo tout est bien te pona oyebana etanga mara ke na oyebana parce que ko bima mutu to réussite mutu ezalaka mutu tout na mokilo etanga mara ke kozwa so fournir ba effort au atteindre objectif na yo donc koyebana etanga mara na oka ke na koyebana. Et grâce à les rois et les grands formateurs, les rois de la forêt, les grands formateurs, Weranson, Nde Salake, Nga Robinho Mundibou, na yebana na grâce na ye. Mais ni tete lui, na nga yebana kaka po, ko yebana na ndenge na bando sa musique na ngai, na ndenge na bande ko fournir ba effort, fallait na yebana kaka. Et lelo grâce à lui et salaka que non na yebana. Et donc nazara reconnaissant on continue toujours que ça reconnaissant. Vocal wana moko te yango et salaka na longwa. Ngai na monaka ke on a zui pembene koki. Na évoluer sikoyo. Na sala na ba nzembo na ngezo benga ngai. Ozo comprendre? Baba œuvre na ngezo yebisa ngai mais ndenge nini eleke belé osa siko ndenge nini. Ozo comprendre? Donc na sali 5 ans donc c'est une musique à maison mais solo vocal moko siko pona bimsanze mo fa na sala combien d'années 10 ans donc c'est une musique à maison so abike Robinho voilà wana bien que ça makamu déjà les cas qui mais tolo bango lisusu babisu babike okimaki hérité Watanabe po yene mutu a comment ko konza penza na maison mère wana wata na ebité ezaki kaka yo mo obité tanange kokinga na longwala ngai ou comment te nakuta déjà richa konzaka wata nakuta déjà konzaka tant nga na ye bandeka ko konza tant que ancien tant que beta ba double zénith tant que somba fana somba confiance ya mkolo orchestre asomba pe confiance fanatique ya orchestre ya wenge musique à maison mère par rapport na ngai parce que ba pesa confiance mingi na mutoyo à vivre longtemps que na mwana wa uti obota masika pour parce que boyebité
tant mosusu aza na mikolo mingi te na mokili. Voilà qu'on a des différents donc nakutaka banda déjà kokonza et kolongwa nanga orchestre wenge musique à maison mère d'abord na kima mutute na kima eloko te po na yemba na kata nzembo o yeriti yembi o ranson na yembi Olivier yembi nga na yembi depuis ka yembi tada yembi nga na yokani bango pe bayoka biso nyonso toyokani donc na kima mutute ce que évolution lingai kozala olinga oyoka kaka Robino Mundibu vie. On se comprend, quel que soit le niveau de chanteur, quel que soit le niveau, il y a un chanteur à Sikato, au Bazalaki, au Noyo Robino Mundibu, Nazo Tayeka Kanzela, Robino Mundibu, Nazo Yemba Kaka, Babilo Loko là-bas, Formini Nyangona Kokyo Salanga, Pona Zonga Folo Lorozane Langa, la Mouloyo, Poudre, crayon de beauté na rouge à lèvres. Ezoko kate ko séduire motema na ye mini jipe nasro yango na vimbiseliye ezoko kate ko séduire sheli tiaka daniki bikonda na kati makiki ezosimba te na perso zolo sherazo mona te na beti tatu bakote kuna beti masengo toujours kara poudre crayon de beauté na rouge à lèvres ezoko kate ko séduire motema na ye na sina leli mingi na bondeli ozoyo kate na simbe la yo wapi na mototo na makolo anibo donc en tout cas ils ont mérité ma boko quoi kitokos na kitokos maman Emilie Nzemba oyanga maman Likelemba na kati à Londres isa loi oyanga na Paris na Belgique Jivency Luswama yanga na Paris quoi babi kitokos et donc zaika rapport c'est bino Robino Mundibu voilà quoi merci wana nyonso wana ba maika ya yo quoi ba mayi wana ezebele ngana za so lié oyina bando yembelo biloko sika awa donc ti buto okota tongo etani donc nazo yemba ka biloko sika pe na ozongela te donc nazana muto naza inspiré par Dieu et chaque jour nazwa inspiration yebelo na sali lelo yebi donc voilà quoi donc to bomba bilo musu yebi kaka et donc naza mutaba plan naza mutaba création na mutaba nzembo na mutaba vocal ta kaka na fanda na les grands compositeurs ya mboka o na bande pa na Edo wa Congo na fandi 5 ans on se comprend na fandi 5 ans do na zoya mingi na fandi na muto ya sala banzembo ba mama na ba chant na mboka o Congo banzembo lo ba to bandaki ngai na ye na pasi ye utabo mwana tawango ngai na zalaki nanu na 13 ans yelanga nenete nanzela ya silisa kelasa ya kobala ngai tango nyonso akendaka kelasa ya kana ndako akona futelaka ebatiki nganenete na on comprend donc banzembo ne tout akavuma merci en tout cas wana question moko oui afanda déjà na muto bongo on se comprend na fanda ba grand bosseur lokola ba héritier wata ba grand bosseur lokola ba ebo pa varouti ba grand bosseur lokola ba miel de son double revolver ba grand bosseur lokola ba tade de Montikini ba massa ba Fabrigaz ba Depic Pomba Nuance on se comprend na fanda bango donc naza ebele donc naza mais Robino Mundibu mingi ndeko loba question op eza ba news hein ozo tambola ba lobi de la forêt où ranson alobi musicien nyonso abeta na orchestre na ye soki alongwe ayemba nzembo kaka oyo ye abeta en dehors ya nzembo oyo abeta banzembo na ye te nayebi te Robino Mundibu yo lokwa album nano ebimi te baconcert obeta banzembo nini ya de la forêt obe banzembo kaya yo moko non ngai déjà non ba concert nano vraiment te mais côté on a ndé salika moi pas simuke on se comprend donc tant opekisi batu kobeta banzembo batu babeta kate. Sans oublier que nous, des Robino Mundibu, avant la mission, il y a orchestre Wenge Musique à Maison Mère, nous avons fanatique. Il y a Banzembo Loko là-bas. Et moi qui lui demande ainsi, prise, maman, il n'a pas quitté. Paningana komisa, bande konde, banguna nangai. Tant déjà au Pekisi, Batbabeta Banzembo Tepo. To kota na orchestre Wenge Musique à Maison Mère donc opekisi balolem na biso ba eyemba pe ba jaka banzembo wana banzembo tolinga banzembo consola biso et d'autre part anglais on est un peu mal calculé donc ba meka ko revoir ango on se comprend soko za na posa ya ko kwesa mutu moko calculer bien terme sur na kati ya mutu wana okoboma 10 personnes on comprend
Ozana posa tam sous idée on est à Yemoko de la forêt ou bien à bata bureau na quoi. Je ne crois pas que Yemoko de la forêt à l'ambassadeur de la paix. Yakuta lingakane bana na eba kende liboso pour esa la fierté na quoi. Eza ba idée ya bata bureau ou comment? Non, nga tant que naza mwana ndaku wana na tutaka tolo na uta na orchestre wana na uta na groupe wana orchestre wenge musique à maison mère nazo intervenir nazo loba. Oza idée ya papa te les grands formateurs je crois pas que encore za molimo wana ezaka idée ya bato bazara pembeni nazoloba nazobanga te ça n'engage que moi Robino Mundibu quoi donc nazaka respect na makamutu na mankakate on nazoloba eza juste omona mboka na biso koloba vérité et comme on dirait ozo manquer ozo émission vérité quoi ouais na ndenge ya kati ya masolo na ndenge na yebi ngana fanda na les rois de la forêt les grands formateurs weranson natanga kombone pamba te po natanga ngona buzoba te na fanda na ye to fanda sika moko nazo occasion ya kolia na esani moko ozongo point apesanga ba conseil to fane trop na yebi ke wana eza esprit na yete eza esprit ya ba vie na biso bazala pembeni wana bato basimbela ba passeport bato basala sa mo makamususu eza ba esprit na bango donc eza bien te ba makambo bongo donc to sepeli na ngote ngana robeta ngote déjà po basi ba passeport banani nani vie modim production natangi komba mutute natangi komba mutute quoi bato ba miyeba quoi bato basinya mikanda donc natangi komba mutute ngana za soda ya orchestre wenge musique à maison mère je les resterai on comprend na la soda ya orchestre na kotikala koza toujours soda ya orchestre na orchestre wenge musique à maison mère et banzembo wana déjà soko pekisi bat bayemba ngo siko toyemba banzembo nani toyemba banzembo mususu et simba te ozo comprendre neti nga na part na nga déjà na beta na ba concert na salle effort na film sa répertoire na pona comme beta banzembo na ngai mais déjà na za fanatique déjà nzembo lokola mokili monde ya surprise mama ngai na ebakiteo baninga na komisa na za def fanatique nzembo bongo de temps opekisi to yema banzembo de soko pekisi lo lemo na ngelinga nzembo na consolanga eza nzembo kongo ozo comprendre à part ko nzembo ya président Weranson eza nzembo musique ya Congo ozo pas to bando yema banzembo ba mewe. Voilà, donc si je comprends bien, Bino Bana, Weranson de la Féro, Boleka, la maison mère, vous êtes vraiment contenté la décision, oui? Nga na bet na banoko beta ba concerté mais nazo défendre pour na batu misusu nazo défendre na canette ya ngai na tali soki nazo fanatique ya nzembo wana na linga rango ozo comprendre banzembo loka ba nikide ngana na bandi musique te yango ezalaka déjà na mutu na ngai sikoyo bopekisi donc le lemo na ngai nzembo wana na yemba ngoti na ba douche ozo comprendre na yemba ngo afana lala siko bopekisi nzembo epesa nga pongi il faut na yemba ngo na yemba ngo consolenga bopekisi donc na kozwa pongi te donc d'autre part eza bien te bato ba pesa ba ida bongo en tout cas mabotika nga na banga binote na lobi po na banga binote na zaka respect na respectara mututu o nazoloba eza vrai ki yemoko le grand formateur Weranson akoki kozwa décision bongo te ozo comprendre eza kaka bato basimbela bato ba passeport basinya mikanda ba voyage nde basali mambo bongo c'est pas bien. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je pense bien, Boyoki, Waneza avis ya Robinho Mundibu. Donc, toi, en vouloir, il était quoi? Et ça, avis nae, après 6 points de vue nae par rapport à la décision, pour bango penza baleka na maison mais baza content nango te quoi. Voilà, merci beaucoup maman Emeline Zemba. Voilà. Toyemba banzembo Shakira. Donc voilà, Benel Tomo ma musique congolaise. Voilà, toko comme na suka émission Robinho Mundibu, ba fan nyonso balandio numéro na yo à contact surtout loko ozape na studio, ozo vimbi ça tout est bien. Ba maman Emeline Zemba na Londres, maman Likelemba na kata Londres, ba Issa Lualwa na Belgique, ba Juventus Luswama na kata Paris. Balinga Rofor, Balinga no Yembara, surtout na Banzembu na yo, na ebité ba fan partout dans le monde entier, ba balandio na émission au News de Kin avec moi Betty Masengu na Congo Promo TV, ba koyi ko retenir nini news nini oyo, ba koyi ko retenir na émission na biso ya lelo. Donc ngai Robinho Mundibu et déjà na osenga na no beskiz ba tebele ba mone ba yebelinga na elobeli ote, ba yebelinga na genre ote. Déjà ceux qui est blessé bino
Robino na bino nde bolingaka bomoni ka komi boeza po parce que moni makamususu baso moni ndoki belela noki mongongo ekauka ozo comprendre makamusu eza bien te photo telemela ngo to tikala te Robino Mundibu yoko kipa makambo batu te salaka carrière no tango zo kipe makambo batu te makambo batu musu pe zo beba ngana osepela te po makambo na osepela te makambo batu musu ebeba ozo comprendre ngana banon ba concert na zo ina mo muke sur likambo wana ba chant ngana banon ba concert etali na ngonga pete normalement ndenge be lo bana nga ba fanatique na ko kipa makambo batu c'est bien bon na kipa makambo batu te mais na ko linga te keno mutu lokola tamso par exemple mutu lokola cappuccino asala orchestre na ye azobeta banzembo azana répertoire mingi te ko so concert mo fa beta abeta banzembo na ya papa Jibe to ya papa Kofi te robeta ka banzembo ya père na ye pour honorer père na ye on se comprend donc mutu lokola a déplique à sala orchestre so abeta banzembo nini brigade à sala orchestre abeta banzembo nini on se comprend na lobby bongo pona Nathalie Kana bango on se comprend Nathalie Kana bango d'autre part ils a décision bien te na yebike na telemeli décision à où sont les grands formateurs te pour na yebike yete mutu azui décision na onga na yebi yete mutu azui décision na et ça bateau kaka oyo natangi wana bango nde bazui bachaka ba décision bongo balingaka te bavia bana bato kende liboso bavia merci beaucoup voilà bato nyonso balinganga Robino Mundibu album na bino tout est bien kala mingi te zoya kala mingi te na obi kala mingi te donc exactement sous lobby to lobby okuna donc mamuto comme dia presque na fin studio zo continuer ko évoluer tikalika bato bazana mo ba retardateur donc bazoya ka donc mona mutu so ye embelanga nzembo sali ke tozonga sous studio de yango zo pesa mo ba retard bino pe bolingi ba dédicace bino pe bolingi ba nzembo bat lokola ba galvani na bundes galvani makiadi ebembe ya nyoka esilaka somo te muninga ya keto ardi kento donc na pesi bambote kotaza na bundes babi mikolo ba na bundes donc dégâts quoi na pesi bango bambote kote boza batu lokola ba Fleuri Masengo ba vena ngai ba Paulin Bwanga gaz na gaz ya Mireille Diamarar na pesi bango bambote kote baza na pesi mbote na ba o nyonso balinga ngai lokola ba Isa Lwala ba Givenchy Makengo Luswamba na pesi mbote kotaza ndeko no muluba Luswamba donc voilà quoi na pesi mbote kotaza na pesi mbote na Junior Mala Isa na ba o nyonso balinga ye na partir ya Mikili tozaka na Junior Mala Isa awa donc ba o nyonso boyebi Junior Mala Isa bocha epwa pour nga pena survivre na pesi bino wa mote kote boza na pesi mbote na Mikili mobimba poto mobimba et bana bundes galvani nazobelela ka toujours galvani makiadi ebembe anyoke silaka somote na pesi mbote na idéologie sikozo na ba émission sikapé na monde internet continue toujours Robino Mundibu naza pona yo na pesi bilo na nga sela ngo promotion ka ndeto solaki voilà quoi donc numéro à contact na pesi pe merci na yo numéro à contact ba onyo so bana poso contacter Robino Mundibu bobenga ina plus 243 89 75 32 606 plus 243 89 75 32 606 voilà quoi wana numéro nanga Robino Mundibu bochanga na retardé ozana posa dédicace ozana posa bayembelo nzembo studio nanga comme de presque na fin bo welisa potango na komi na suko mona boye lisusu et ça que ba fanatique bazo retard ba nzembo na bango pona bino et ba fanatique pe bo comprendre que so to sala bino musala eza grâce ya bato wana basomba ba nzembo grâce à bato wana balinga ba dédicace ndeto futa studio to sala ba clip to sali promotion donc voilà quoi bino ba eyo bolinga ka musique kende liboso yango wana bo bendo na déjà prêt pour kala mingi te coup de sifflet zobeta prêt tout est bien saison 1 zobima voilà. Merci beaucoup en tout cas. C'est par ici que nous mettons un terme à ces sujets. Déjà merci. Donc ça n'est fini avec l'artiste bourré des talents, Robino Mundibu, l'homme de tout est bien. L'homme de tout est bien quoi. Et pas d'ailleurs ma camion ça sera bien. Voilà, maman Emilie Nzemba, maman Likelemba la Kati à Londres. Merci beaucoup à Issa Lwala na Belgique. En tout cas, bébé Just Davlin, c'est la caca quoi. Je pense aussi à celui qu'on appelle Juvency Luswama,
Déjà, merci beaucoup à Christian Bouy pour les images. Merci à Papa Daf Moubama. Merci également à celui qu'on appelle Timothée Piana Serge. Et un grand merci à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindou, depuis les États-Unis. En tout cas, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci et bisous à bébé Choice Davline, mon bébé chéri. Merci et bisous à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa. Bendicap. En tout cas, merci, au revoir et à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Bye bye. À plus. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros.